donc faire ça bandal wana faire ça bandal donc ça comme personne à l'époque avait osé mais Fabrigas a osé ba tu prends na poto na wenge maison mère ba ye akia lukivier wana o azaki na mukanda atangi etaka musicien abeni makamne paf azonga ke poto ko sala disque na ye sodo de la bomba oh pour ça menos oh que panzani pas et panzani bah c'est le on c'est le scam asa soda makasi mobutu asa soda na bisayo asa soda vous comprenez dans le plan on de faire ça soit tininga yi ba mona kina so ba mafuta ba huile ande petit yo petit chika oyo asa respect ata sala ka ba box nae pour l'époque na no ko la box. Ok. Tati, pour j'y mets pas mettre musique qui n'est il faut soit wabina, soit baluki boye, il faut talara, c'est que mignon maniata, azoniata. C'est que mignon, azali pas la double naï. Tout bon été, double n'est pas comme mais papa chéri a perdu l'un des pliés. Il y a aucun sénaïe, a tiens solo nassé. Papa chéri a koye mataba santé touché te. A talaba côte ça pena zembe pena ou enge pena a kokate. Joyeux Noël à nos abonnés, joyeux Noël na batunion surtout oyo. Vraiment, ça a scotché cimenté à MJ Télévision. Joyeux Noël à celle qu'on appelle la première dame d'Orléans, Maman Mami Wanja, donc la patronne, la boss lady, merci. Joyeux Noël à vous, un joyeux Noël la famille Nanganion surtout Balobi. Alain Kanda, mon vieux, assure sur joyeux Noël place aux arts. Donc Namboka Mikili, Prince Toukouzou, l'honorable Noir Merbo. Shipping, joyeux Noël à vous mon vieux. Vous êtes belé au Kochi Air na bossa nyote. Vous êtes tellement ébélé famille nanga. La tope basimba ranga bazala nanga chimi bela ou prince prince Toukouzou zoni kaka. Donc vous êtes belé Namoni Susunani joyeux Noël à Fabrice Guitan vous parking à Baye. Mon vieux, merci beaucoup très cher ami. Aujourd'hui on va parler de Fabrigas, Maestro Fabrigas, esprit. Vous voyez que Nicolo saute sur la Maestro Fabrigas. Il faut tout sur la paix. Donc déplique pour ma nuance, mais sans oublier tout sur là aussi. Matanga vraiment tout le monde sait qu'il doit Matanga. Maoua. C'est un million maniata. Et programme dans les limités. Zambé Nangaï. Ici là, dans le lobby déjà. Famille Bakouta quelque part au biso tous alawana tous déjà par invitation lobby déjà tous alawana station famille Bonsangana. Merci beaucoup très cher ami, merci. Je vous recommande de rester scotché cimenté vraiment et ça l'a bien. Merci très cher ami, sans plus tarder déjà nous présenter invité nanga Chikaya Taraba villageois. Chikaya Taraba villageois. Apesa na gauche ya pesi na droite. Apesa na gauche ya pesi na droite. Monsignor Nzambe moko ate. Balobi ba joyeux Noël na partout. Bah tu as des partout dans le monde, surtout dans les patrons. Mais on a joué on a to binya on a bossa débat si. Ah bossa débat. Bossa débat. Azo sola kitoko. Na bisayo. La staff a naé logo zaïe. Na bisayo les inséparables les gens na générique logo la bambembe place au monde honorable ya lo bébé abou ki makaso sense pena ke crimo boye les écrits éducatifs azo ba pena ke a pesa na gauche ya pesa na droite. Monsignor Nzambe moko ate ba maman na ba générique les gens les inséparables na bisayo. Mais déjà pour présenter les inséparables ils ont album il y a 11 titres, na bonus, moi là. Oh ben là les boss Fabrice Kita toujours. Ba Embeli ba Jimmy Bella ou ba Embeli ba Fabrice Kita vous ba Embeli moi ma te belé toujours. C'est mon nom linga mingi. Donc désormais na chanson 6600. Na bisayo depuis que na Maestro Fabrigas ba pesi o ba pesi les meilleurs. Ba mi pesi les meilleurs dans les inséparables surtout na 6600 volts. Aembi makasi taka zoyemba azolo bananzambe soki mwasi na yazala ki nyama balinga ka senga yazala nyama lokola zèbre.
soki wana banzembo wana est-ce que bango ba combien on to ba sombi la chanson mususu eza na comédie si to monde apet ni clip na ngo yoka clip elengi batemi na nzela est-ce que banzembo wana nyonso surtout eza composé na ba Maestro Fabregas na déplique. Ben oui, pourquoi pas. Maestro Fabregas, Baza, na des pays qui bavana na Ranson va bien que les grands formateurs n'ont profité qu'on souhaitait joyeux Noël, joyeux anniversaire, na Noël India Mamakanda Ranson, aza les grands formateurs à format des pays qui pomba na Maestro Fabregas na nyonso, na kokoma, na koyemba, bango tout basala na les meilleurs. Donc on a pena place wana, Mobutu, moi mobala za na tatouage na mupende, sina moli na soye bisayo, sala no pena à l'aise. Les inséparables les arabes banze mokitoko na bisayo mais na recommander na batu tout au dans la biso kanze motel que 6600 volts si boyoka comédie boyoka désormais boyoka pe nanze moyo chanson oyo bachete belé amour surtout yango chanson na mama na nganzambe na bisayo Fabregas yembo kanisa azobi mana mai okaseba pétrolier omona na mon sacré wana ya Christian de Cornes papa SM5 chika ya mikolo tambola na déontologie yako ya communication ye na pese moto to benga na chaque week-end sur communication sali ya Christian benga mamoro chika ya safa t'as déjà mangé comment donc yagi omenga na pese bambote belé azafe mo ba sola bien yagi omenga patron de patron na profiter maman na pesa landry ki nanga haute couture na pese bambote belé pour pas soutenir biso ba tout aux arana millième musique donc on a aujourd'hui on dirait les inséparables et souffrir na ba ntemba kitoko mais on dit souffrir na promotion apparemment les problèmes est ça que monitonge bimi écoute pe gomeza ozomona pour Maestro Fabregas ça peut si biso ba communicateur ne mama na devoir ya bunda pour na communication yongo zomona ba Jonathan ba former yongo zomona ba roi de play yongo zomona ba merci paka tozo se poumoner ba Mathieu Mabuza au paka tozo se poumoner pour la promotion donc les inséparés be écoute da comme vandaki ozomona si gomelo si tout le monde pour la promotion, les inséparables, il y a un de sabiso mais t'es que tout ça va soda pour le vu la nova et l'angeza mounene mais basali bazamuke tout ça potanara bongo tout ça qui n'ont pas bien. Aux hommes tout ça qui n'ont pas tout fandi awa. Tout le monde batebele va participer. C'est Léo a participé, n'a dit moi la vérité. C'est. Konina ne o aboa kimbembe donc. Le yalo beso. Yalo bébé pe aboa. Tout le monde peut blanda Ibramo, blanda Ibramo pe blanda ayembi ko ayembi makasi. Nze mo bezana ba ayembi pino c'est que depuis que yi Fabregas ke yi blanda ya fandi wana. Yi. Makambo ça kitoko les inséparables to ko bunda pour la promotion ngo biso ba communicateur na pesi en passant Christian les bourgeois pe maman na soda zo bunda pour la promotion les inséparables donc biso tout au bunda toujours bunda pena maman joyeux Noël et puis joyeux anniversaire à Noël Ngia Mawe Ranson honoré ben oui ces chansons ils en a tatani na mbembe wana zana libanga ne mo ya munene vandi wana basenge merci pour la formation pour moni maestro ye mutabande ko laksa batuke soko longo au place oza inutile kutu o make zalaka reconnaissant ozomona l'autre osinga bande ko musuto mona ba sala ba cha to singa bango envers ba leader na bango ato le mwa ke okesa na po leader agangela ki ato le mwa ke okesa na par rapport ya ba conviction na o zala no ka reconnaissant o mona makamuno ezala nango zela no ezala pena ezapena kitoko mais soko za reconnaissant te nana reconnaissance bino mo boyebi surtout awe ranson to mona ba boira ben oui apparemment bolani na mino po wata to boira ki aboki we ranson ndi bolandi pe na ebisi yo noto tala statut musiki ndingo lobi boye soko zolia na bana ezalo ko zolia na nzambe wera aliaka na bana bana etu balingai zoko pon mikolo le système ke mutu na mutu landela makamba parler na bino pour éviter des chifauchements. Pour éviter quoi? Les chifauchements. Pour éviter les chifauchements, de courir de gauche à de droite, de part. Tout monde a combo na musique ndingo. So ba matin na ba podium abatu, akomo finga na e wata.
Là, t'as coupé. Est-ce qu'il y a un monde des communications? Musique indingo motema ya Chakachou, motema ya Sakachou, belle plus que belle hollandaise na pesembo, mbote moni na kopo ya communication, moto na moto za déontologie na ye. Ozomona. Yé déontologie les abongo. Amata, ayemba. Bon, moi je pense pas qu'il y a finga qui est. Moi je pense qu'il y a ayemba qui na ye. Ayemba na mutakala là t'as coupé wana ayemba aboki la na. Boka simba makamwani bandi lelo. Boka simba makamwana mobutu to solo no pembe. Ba sero to ba petit muketo yo ka pena ba oyemba pena ke ba oyembi la pena le V quadra. Oh mutunguba. Ozomona. Zando tozobela Zando wana à l'époque ba derby zobeta mana ba fikini. Ezaki so OK concert la fikini so zonga ndako yebo oliate. So biso to bandoke ndo signer ko tala ba fikini wana. Ozomona. Banga mama tumboli na musique ya wana ko lekana. So o eza plus grave eza tongo mona muta sokoli a brosser minu alati kitoko aya vandi abando finga ndeti par exemple abando finga ndeti leader lokola Karmapa. Vous comprenez? Karmapa est en sous Karmapa ya mama na wana nde to lingité wana nde loko to beta c'était biso ba communicateur intelligent tozo benda baninga na biso matoi o ayebi atambola na nzela wana balu musique na électricité bino nde bo mata o wandaki to moni nya makor na ngamba électricité watanabi ye a répliquer kaka po avec musique ndingu mutabandaki mais okoki ko répliquer mais okoko ya la mafinga te ba mafingo eza pena ke o toucher maman bota biso 9 mois mobutu atanga no so bando sani to se émission boda bando démarrer ba leader ya ba orchestre songolo pakala na bandi pena ko démarrer ba on na so ya na vie privée côté e ko leka lango mon eza musique vie privée ko leka ya botana nani ya bote ko ko leka mais ko ya pena ko s'attaquer directement na maman ya leader mo bo songolo pakala wana nde parce que obeta ba c'était et que mabe à côté rendre makasi oh mais so mon la rendre qui mabe depuis combien pour tout le monde déjà depuis à signer pe yoma babe bana pe gagner depuis à signer depuis à signer parce que tout ni na chanson mo wana boîte libanga mo bo baza soki bananya on ante mo wana na yoki na musique mbokele zalaka mobutu bino mokutu bino na bino ba chroniquer bo beta na batir ta bon pourquoi pas ba musicien ba mbokele zalaka basala bongo pour nous vendre image na bango na mbwakela mais non na mafinga ya ba mama ya batata wana mabe ndeti na Villanova na ngafinga ndeti ata Fabrice de ki afingi mama nani to na bino orchestre na biso na ba communicateur na biso tangela ko ba communicateur moko oye na ba nani ya Fabrice Fabrice ba intervention ah afingi nani azolo bakete ba leader mususu sana ba ko lakisa ba mitakala ba nini tout ça là te ngatel interview wana maestro le bongote jina mobutu on avait suivi ah bon tant bon papa pimboma t'as suivi maestro Fabrice parler de la bon on benga ba leader mususu ba ba terre ba porno wana ba suivi directement hérité wadana pe ah so ba benga ba porno e utuna wapi ngoma mususu ba mususu za na musique ya Congo e comme kindingwa emanze monae o ba mboete moni musique ekendaka musique eza milieu mo glissant ozomona musique matumboli oui yango nazo biso musique matumboli oui mais koya kofinga ba mama wana nde mabe mobutu wana mabe makambo na loba petit nanga ke na ya star ayebisa nga ouais bon au fin de place mo boyo moni ba finga ko leader no maestro Fabrice te akina ko se faire soigner par rapport Kingo bani lo mabonga est-ce que ça vous arrange non ba finga maestro Fabrice Kingo bani na ko se faire soigner na bien na lo bien mobutu mobutu oyebi basera ba pepe kale oyebi ke bandolo ba fait pepe kala na pota lokolo kala esala fait pepe kale nini est-ce que yango epekisa abimisa ba fait juna on appelle simbote epekisa ni lokote ata baseki ata balobi Fabrice Kingo ata balobi boye ba comprendre te Fabrice santé azofungwama buba trop d'avions trop de contrats kala mingi te to dans zénith na biso ba lobo ba ko loba papa chéri mukulu loba si vous voulez être les meilleurs, restez les meilleurs. On a beaucoup de temps. On s'est dit totalement la déontologie communication. Oh, tout le monde va courir au bas. Moutsoro le banan on est là boyo. Chikaya leader na bino nengo lobiana. Notaleka boya na seki. Na quoi il est français au biso tout aux aranango. On ne complique pas les ignorants. Vous avez mon appel tant alors bon bino pour Robino mundi bo à la zone ici à la big et non diabo. Normalement, attendez,
instrument au bofa qui y est mon Fabregas ça il a en complet pas les ignorants mais Fabregas ça là une chose oyo yé alors bah apparemment oyo bangote oh Fabregas ça pas makambo ye bangote c'est Robinho qui a dit ça Robinho ouais Robinho on a dit Robinho joueur Robinho joueur beta na poto c'est ouais mais c'est battu belé ba biyo so ebité battu ba ebi ah ye maneti nze monino ya rumba et ça la succès battu beta générique mon ya wa ikangi pe Robinho nze mon générique yani Monique yebité Mobutu on a posé la question Mobutu générique comme noni on a posé la question ah bon yo poser la question ngai état que naza communicateur ya Maestro Fabregas soda villageois tina mokadi donc makambo na ye état lié Osomona biso to yo sola mais s'attaque à votre président Maestro Fabregas apparemment il m'a alimenté la guerre na alimenté la guerre Maestro Fabregas ayeka ko bisa batuka kete et aza le guide de sa génération a pas expliquer pourquoi ba benga le guide de sa génération parce qu'à l'époque tango Jésus de Nias aoyemba babimba ko sama kamna bango Jésus de Nias auti maison mère ba ke basali les marquis après les marquis basali les transferts les plus chers à quel quartier latin après quartier latin ayo osala makamnae to moni kuna ve na biso ya bandal fe na biso bandal na linga peno temps kombo na pa te po on ba silika pamba ko to lingi so bato ba silika pamba te comme mutu na mutu vanda place osa sala makamno ndengo sala ka biso pe ba villageois to sama kamna biso to sala ka donc fe na biso bandal wana fe na biso bandal to ko sama kamna personne à l'époque avait osé mais Fabregas a osé bauti prena poto na wenge maison mère baye akia luki vie wana o azaki na mukanda apangi etake musicien abeni makamne paf azonga ke poto ko sala disque na ye ozo comprendre disque na ko ndo sala yo lukela moninga na ye depuis ki makambo disque ya banani amina enyo surtout ba grand frère na ye tout ça ne basangana musique est une église était un solo ba grand frère na ye ba ami na ye ba grand frère ba ami na ona bana il faut abeta dolandi bina filé alobi yango ibrato alobaki yango nzambe so abako sala makamna bango moko loko ba yiba idara Maestro Fabregas asa album na ye ba déjà collectif la bango te parce que to ba ko sala makamna bango moko yeke ndeni makamna bango moko yeke ndeni parce que makamna bango yeke ndeni neti décembre ngo rendez-vous na bafle biso Fabregas ateli ya muninga langa to kemba na to latani ba mikadi depuis kipomba to sangana to sela kitai kinada na daju basanat rendez-vous na bafle musique ezobeta décembre le 2 janvier na matete oyebi wana kutu za mabele tambo bateli bino libaya na matete wana za mabele mame baby Fabregas tongo la taba couper baby Fabregas tongo la ta pantalon baby Fabregas tongo comme musumba bakar baby Fabregas bi marqué à l'extérieur contre comment contre double mutaoti kitambo ayepi na matete bana matete mususu na bana photo na basangani vibrator na filé monyo surtout basangani ba priorité wata batongo tanga bakomona bato nzala nani ba otenga bakomona bangwana nzala makasi nzala abeta banze munende sala succès bandaku problème té si vous voulez être le meilleur restez le meilleur bandaku problème té mituka problème té rendez-vous na ba Fabregas yembi les inséparables na depuis ki pomba kuna bien compréhension ton voba ki nani plutôt excusez-moi Maestro Fabregas guide babito tuna bino moi c'est nini wa munene o déjà beta concert munene tsende na kisasa tant que guide concert nini oyo Maestro Fabregas abeta ya munene Maestro abeta na showbiz za pa mba concert na minene on est là Maestro to beta na mimling awa za $300 si je me trompe pas c'était pour ma première fois Maestro Fabregas tiko beta concert to beta concert $300 OK après tu es pour man to beta pour man Maestro Fabregas na vie nanga akotanga ba place aux alaka pour la première fois na poto to beta casino de Paris c'est le casino ici liboso to kendaka na bi ba concert to betaka na États-Unis wana za poto te to betaka na États-Unis wana mais day to betaka kuna
tu mets à Portland et ça va concerter et ça va payer et ça va on gâteau moni bato bazo ça mêler les pinceaux vous comprenez mais si on comprend bien Maestro Fabregas ça même qui sont aux États-Unis avec ça concerne les États-Unis mais apparemment comme si les autres babeti aux États-Unis on remet aux États-Unis ndengeni aux bazana banzema malonga te Fabregas met à tour Fabregas na tour bayembina depuis banzema bezana en anglais vous comprenez yango mona rebonzela eleki bango na so anglais wana eboma nga mabeso babisi musamuna betango ta musamuna baka uya de chumbi wana tango aye anglais wana ibi mutapesa reprise ibi anglais mutapesa reprise Claudia Bakissa grande chanteuse ya Moko Fabregas est-ce que vous voyez ça biso moni ba danseuse ba liki ba lobby et ba rêver héritier Watanabe abanda to moni merveille ya Mado pour natanga mais merveille ya Mado oyo abina awa bima na kipe ya Mado to moni aleki alobi que non héritier Watanabe a aidé au moment où Fabregas a aidé que maman la bango azaki souffrance mais atika la kobenga ete atika li ko aider mais héritier Watanabe sikoyo tosola héritier Watanabe azo jouer rôle ya président ya Rosunga ba musicien to ba danseuse ya Maestro Fabregas wana c'est la conception na ndenge boyo kaka ya lobaki mais boyoki Fabregas alobi sur yete mais merveille wana merveille ya Mado ya omona ya mona pesa langa do raison benga bana na baza ba misuba Dora mabungu na pesa raison ba okane ndeni Dora mabungu de luxe Christelle okane mama na Gasia na pesa ndo raison ndalo ba baza ba misuba na mbeto ye fi wana musuba mama na musuba Christelle de l'ologie be musuba na bisio si ya koma na poto si merveille ya Mado si ya koma na poto parce que le bas danseuse na ba musicien et c'est le côté animateur ba ke kuna et c'est le côté danseuse ba ke kuna et c'est le côté etalingate etalingate ça ya ke etalingate moni ba musicien ba na ba façon na bango moya opesa ba réponse soko ki générique wana o to préparer na studio générique ya ndeke o fait na ba décembre tolingo lo ba juste mulaka ye maman sur la toile ye maman et vandi bato babini etalingate. Vous comprenez? Totalement beau, il y a un peu pembe. Totalement. Ouais. Les gens disent que Maestro Fabregas a fout à tout pour ça par musicien na condition ya bien Omoni balobaka, adage mo balobaka, c'est lui qui veut tuer son chien, lui attise des rages. Faut tout ça la bentelo. Kasi te nangna lo belo mo bezanin mutu tonga monika ke nga place ya sous place na ngate na ko kala ngai pull up o eza sous art na ko kala ngai vitesse na le maire o ezo ke na ke c'est ote vous mena ki malanga ya pour plus de beta na musique na so na c'est le scrum te 12 zalate so que 12 zalate biso ba pesa so opportunité te ko défendre que c'est boy na lo ba pending na lo bela. On comprend? Et Mobutu. Banga peksa maman ko ngela ka appel ko peta appel maman. Allo yo chika tika makambo sala. Mais to ba tika biso to sala lingo banini. Nous ezate. Ko landa bato ba lo ba kana te ko 12 te. Kuna ne total à l'air. So ba bi 12 ya 12 so et 13 il faut zela. Kuna pe condition de la ramoko faut respecter mutu okuti so zo respecter bato bakuti te quel que soit talent na yo Maestro Fabregas to tellement bona studio ndi sanga chika orchestre oyo quel que soit talent na atanga la komolo bakoleka nani koleka banani ba fena biso na chambre saka Maestro Fabregas pe faut to na ba bureau faut ba respecter pe ba soda na ye respecter biso oyo ba bunda po manini Villanova pesa la respecter bango ba pechwa na ba merveille ya Mado c'est belé ceux qui va respecter ya merveille ya Mado te azali na orchestre beye buchu azali wana azali chuchu orchestre na biso ba bébé buchu bazali Migler a trouvé position na été Chéri Migler il y a quelqu'un qui répète pas en pamba tout ça la coulisse il est là tout ça là au public il est là s'il veut chanter il chante. Vous comprenez? Ceux qui Maestro a respecté la bateau babunda na été ndebo loba ndeni yesko na Beckham et qui bien deni ba mbi kutu calcul mama nacha
banzembo oyo Patrick Beckham la PC na l'équerre de Mbote vous comprenez anniversaire à Magali Pangou la star et dit anniversaire aussi la té joyeux anniversaire na Manubo la Saturday à Ballon Papa na Venise voilà merci beaucoup cette fois-ci on va parler ce qui concerne Matanga il y a 5 millions Nabi que toi aussi tu faisais partie de la famille à 5 mais aujourd'hui Nabi que 5 millions les lots à Tikibiso Nabi que yo moruton ozo qui non message personnellement j'avais des larmes aux yeux. Na koma ki famille ya grand frère wana o muli monepe manaki me vient na 5 millions maniata. Na koma ki commerçant ndeni. À l'époque tant BCBG ba outa ba États-Unis ba na ba car marque américain. Na sur la PMB. Ngala mona kitambo bitso fa na oyoka na mona kitambo. Ndembo. Na pe na mona kitambo la pesi bana kitambo ba ebi ngai. Na biso ya bino to ka te po o bandalungwa. Oh, toyoka na te. Toyoka na te na ndeni. Toyoka na te na ndeni. Toyoka na te na ndeni. Oh là. Vas-y. Na garage. Maman na garage à l'époque, garage américain. Na Kwamutu numéro 23. Et pas un maître Nzou, et pas un maître Nzou. Place on a peine zalegi, il fait qu'une question. Autant na mutu kana chauffeur na papa Wemba. Muli monepe manakimia. Autant na chauffeur na mutu kana. Vema dilunda la mutu moto. So atini chauffeur na mutu ka monde umeli. Vema dilupe aye. Moni bato na tangelo na mona bango. De mes propres yeux na tipe na couper na beta bil na moni pe vema dilupe singa pété. Yango lupango na bine komi cimetière na mitu ka boye nini. Vous comprenez? Parce que le lupango wana nde tong bando ya na bakara ba marque américaine na lupango wana des places na ko yebana na 5 millions maniata. OK. Vous comprenez? Pour match ba mafuta na bakara na pourquoi tu msuba bayokela mamba otinda soni nga batinda nga. Na fina nga mutu mwana muke olo ba batinda ete na ibite so avant na ndako nini nga pena ba via na bando tinda nga. Petit nga ndimi nga batinda nga. Petit lelo batinda nga ke chika sela nga boy non sala. Pourquoi pas na sala to komi na nuté to zolinga ni to koma. Et mambo pesi lo aloba wana ki ando tinda et héritage ni kile ba keche za ya solo. Je n'ai pas Poutine. Voilà, faut sur la naïe. Le moi le bango. Sauf faut le cahier sous. Beau sur la naïe. Pour beau sur la ni magamwana. Ok. Vous comprenez? Tout ça maman matanga. Tout ça maman matanga. Tout ça maman matanga. Mon ni fait c'est le on a déjà basa ba sodo de la bombe ba oh pour ça minus oh que panzani pas et panzani ba ba c'est le on mona ba c'est le scam. Asa soda. Asa soda makasi mobutu asa soda na ibisayo. Asa soda. Vous comprenez? Dans le plan on de faire ça soit tininga yi ba mona kina so ba mafuta ba huile ande petit yo petit chika oyo asa Ata sala kaba box nae. Pour l'époque na noyo ko la box. À l'époque pena blaguité. Attends le bon on ngomla ke. Ka fangenda. Li ko fesi la raté. Li ko fesi la na ngoté. C'est ki ngam wala ba bongama. Ngam ba bongama ndeni. To solo mata ko ka ngam wala ba bongama. Mobutu bino. Matanga. Ya ngomuntu no ki fi akufi na lelaki. Nalelaki pour na bivana za la social vana za la social bon vana ba ko solo là maître Augustin yem talaki chargé ya bon 5000 mitu kana bango parce que za la peke so via vani libanda via ke o mekaka le rôle abatinda nga na kindo so ba uili wana po ba batia na kataka chika ya po mata na zupe chance mata pe car via wana à l'époque ba via na ba tamo na ba Chrysler vous ba mata Chrysler ba via wana via na ngase gen yango tono yoka ki dae nalelaki fort en tout cas soit ki nga yana ba ki so ki programme matanga bimi to zala wana to teka face wana to zala wana to teka face wana les gens disent que non il a un problème professionnel c'est-à-dire que Azaki Malobani c'est-à-dire que Azaki contré pas collègue naie comme ils ont ma mingi donc Gidel donc au Piazaki proche naie Azaki ami naie pour Gidel P donc comment on est en Marambo c'est lui qui a fait que perdre 5 millions maniata comment on est peut-être en Marambo bah c'est où on a bon tambola Gidel bah tambola Gidel je n'ai 5 millions maniata na nisema bo amona matete aimba pe na BCBG
Non, Fuji. Wana, basera ba notambola bongo. Comment on a Fuji te wazeka mwa matete tant na bida bongo comprendre pona matete bango to ba binzambe na bango matete na artiste no tangi bango to ba yebi ke Fabregas nzambe ozo comprendre wana ndinga foté na ndenge pena foté za pembe ozo comprendre bezalaki ye azaka na BCBG mais so Fabregas azaka na maison mère mais soki pena ba tie pena ba ndinga ba ta ba mo pena ke Fabregas Chubasa oyo ba Chubasa biso to beta ba play Chubasa frappe musika Fabregas alikuwa Chubasa kuna Chubasa when you goal na matete Fabregas nzambe maestro ya kuta bakombolo kwa c'est JDL ndia ko sala bongo wosko commission ko landelango po chef tout na orchestre chef tout bakombata ye ya solo oh chef tout babundisa ye oza chef fo babundisa yo ya solo oza chef il faut abundisa parce que tant babundisa la chef bongo il faut zala na ba otobenga ba nerf solide faut yeba yo na sepelaka na chef d'orchestre na biso Yama chef na biso na sola bien Yama la pese mbote chef na biso Yama talaka ye soki akabula mbonga transport pona ba musicien akaboli bango esili momo na telika chika telima musika chika ya komana ta je suis mon ami chef apesa na mwatra ya transport vous mona yo na lo baba chef bazala toujours na ba combat merci pour la chef na biso orchestre asola bien mais ce que bango kuna na BCBG yo bika BCBG moi qui nsima atara e pembe na papa chéri na mwindo ça veut dire que Sergueï Mignon azaki préféré ya JB Piano JB Piano ando déranger ba misu ben oui il faut déranger bango nana petit nanga mambo ya bogar na zanya na orchestre boze la temps solo ba chanteur boze la temps solo ba Bogis Bopema. La viande ba kenda ba Bogis Bopema la. Musique ya passe. Azali Bogis Bopema la PC bote. En États-Unis. Hakuna. États-Unis. Bogis Bopema aux États-Unis. Kuna ba yoyemba. Ade basilo FCNA ki Bogis Bogis Bopema. Bopema aux États-Unis. Beaucoup kuna viande ba betaka musique. Bon, je sais pas. Musique de passer. Mais JB Piano en Afrique, il fallait qu'il puisse livrer un concert à niveau ya poto. Mais pour éviter comme c'est annulé, pour éviter les lots. C'est gain. Est-ce que tu l'as laillé? Est-ce que JB Piano Robeta? Donc tout ça. Nazo Bisabino, c'est gars là qui les préférés JB Piano. Mbala moko kana vinanga. Mbala moko kana vinanga. Na mona mokulu. Aye place na moni segazate OK obeza wa ezaka na collation ya mwana ya professeur OK bonga na kitamo côté no vanda wana toto longwa côté ya garage wana poussa na côté ba Kaitex côté wana ezaka na flat mo za wana je na irlandais ndonga la atonga flat so prof avant comme on va na flat wana avant na le pont mobo wana abando foot la wana OK vous comprenez so etomaka ba se to vanda wana collation ya mwana prof abima bona baso amoni biso ba jeune na quartier to temi d'être le tidea propre to dembelaka na ndinga fête mais to libanda to zera to mona ta mukulu libanda to pesa ta mboto to mona ta l'homme qui a mis l'eau dans coco to zera to mona to temi libanda boye ba tout le monde a un professeur qui baisse Billy Banda. Pour venir avec ta femme, appelé Fata costume. Attends, il m'a été Fata costume Billy Banda. Abenga chikaya yaka. Petinanga. Yo, nanga vana mokolo. Po bana BCBG ba comme ça l'idée na bango fort. Des concerts qui va se livrer dans mois de na poto ya BCBG. Kasi te ba ni langote. Mokolo lobi ko beta na été. Producteur na ça majito ya osala, jiba ko beta te. Po jibe po beta musique na ede, faut soka wabina. Soka baluki boye, faut talara. Sergueï Mignon maniata, azonyata. Sergueï Mignon a zappé la double naïe. Ton bon été, double n'est pas combien mais papa chéri a perdu l'un des pliés. Il y a aucun scénario. A tiens solo na se. Papa chéri a koye mataba santé touché te. Ata le bas côte ça pena zembe pena ou enge pena a kokate. Et moi pas dit que soka ke oyemba. Oh ezao ba na français là c'est inhumé. C'est inhumé. On doit éviter les Français ou les Irlandais. Voilà. On est arrivé à la fin de notre émission. Toujours. Merci beaucoup, Nabato Toubazaïs, coach estimaté. Un grand merci pour votre accueil. Le boss à débat le 9. Le boss à débat le 9 qui bouge. Ah,
couloir. Merci beaucoup. Bref, venant à Célio, na générique, moi, les inséparables, le biboé. Nous avons beaucoup de colons mokili. Mami tcha jamais na fond de kamapa ya mapata. Donc tout le monde a été que on a danger, on a boé, so balobi na yo ndoza na monopole. Te, pour biso tout oruda, to dae. Mutu mo tan di manke, vient na biso wana odae. Mutu mo pan di manke que papa wemba a odae. Donc to e bara ndenga otambola na mokili. Bonjour, chazo na se batu ba matanga na yo. Voilà. On comprend. Voilà. Merci, merci 2-3 personnes là-bas. 2 à 3 personnes, 2 à 3 personnes na roboaka na ko rebandila ko boaka susu landriki na haute couture na ko boaka lisusu masa na ngai ye na zalaka ne pamba pamba titon belge mundele ve na nga simo na lala na ye na la mukana na pese mbote pesi na nga kenaya na pese mbote dora de luxe mabungu na pese bambote ba villageois ya le West Play na pese bango bambote ba villageois ya Liso Villanova na pese bambote ba villageois ya les vrais fans de Villanova na pese bambote les modèles men oza groupe nga mona kambaka na pese bambote ba les combattants de Maestro Fabregas na Braza na pese bambote Villanova Luanda Kilelo na pesi masala nga mignon ye muto a gérer groupe wana na pesi bango bambote belé biso tout ozalaka toujours derrière Maestro Fabregas pour moi Maestro Fabregas alobaka kombo na ye lukela biso barando mais le roi tozaka na ye to signer ngo voilà to signer ngo 2025 to signer ngo to signer ba Zénith to zana bango wana les 9 bana Paris bana Belgique bana Suisse bana Norvège bana Canada bana États-Unis bana Chypre pe mikolo bakomi mbanga fort na réseaux sociaux bossa les fort bana Turquie bossa les fort Bokota bossa les fort Bokota Schengen pour le 9 mai Maestro Fabregas à Kotokisa Zénith wana na briquet à Robando yemba de amour ti na kilelo voilà merci beaucoup là c'était Chikaya donc Star Villageois pour les comptes de Maestro Fabregas vraiment il s'est exprimé à cœur ouvert quant à moi déjà on s'est dit c'est Christian V et puis vous s'abonner vraiment et ça moi na chango ya solo ma kolevimba si me vimba moi c'est kitoko